Informer que maman a gravement jusqu'à présent sur télématé. On a informé, mais on a appelé la Macambo. On a fait la maman, na yawa, na fait moi na liboso na yaki susa. Asa fana so yawa, ils ont la pour la Macambo. Faut soit pétant, on a appelé la bosse na passe ya ngai na kunda. Bon total la Macambo na mususa. Problème na makasi. Ata na problème mo boye déranger. Soko pesi lo sona madès. Problème wana esili. Donc azalaki na façon na ye banda bomwana na ye azalaki kaka ye na ndenge oyo ya ye moko nga na vivre ye na deux façades na vivre ye grand frère na vivre ye pe président na groupe na ye tapis rouge mpo nazalaki pe moko ya tapis rouge avant pe abanda maladi groupe esalaki lokola mokufa abengenga mutonga ndenge za boye tozozongisa musala aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort pour l'artiste? Il le mérite. Nous continuons avec le programme. Après cet hommage sur les artistes comédiens à travers la musique, nous allons à présent faire appel à l'un des membres de la famille de notre de Komoko ya quartier, l'un de Komoko ya Mosala. Pour y avoir un témoignage à lieu pour notre salle. Merci, nous saluons l'arrivée de Massassi Kabako. Merci d'être là. Nous appelons Nana Dikapala, la petite sœur l'âme de Komoko Yakarché, commencée sous comité de l'étude. En ce qui concerne la dépôt, la jambe et la fleur, faisant juste officiel. Na mwasi bana nde bako tia fleur, genre de fleur. Biso nyonso kotikali eza considéré kaka tous. Là naza petite sœur à Dadi baboti biso 7 yaza 3e de la famille nga naza 5e de la famille aza yaya oyo tovandaki na ye bien. C'était vraiment difficile pour mon aïe à Siliki. Dadi aimait bien le blague. Place hier Zali Boese Kanabino 4. Problème n'a ma casse Zalaki. Aliko Tumbo la Batu Hermios. Maintenant Tumbo la Hana Ata Tumbo Lio. Soyo Siliki quelques temps après. Aïe à sale blague mon poseka. Donc Azaki n'a façon n'a à vivre. Problème n'a ma casse. Aza un problème mon boye déranger. Soko pesi lo sona madès. Problème wana esili. Donc azalaki na façon na ye. Banda bomwana na ye. Azalaki kaka ye. Na ndenge oyo ya ye moko. Nga na vivre ye na deux façades. Na vivre ye grand frère. Na vivre ye pe président na groupe na ye tapis rouge. Pour Nazalaki pe moko ya tapis rouge. Azalaki président moko unique. Oh peut-être ba président ebele bazalaki. Dadi azalaki na façon ya ye moko. Tango zana e aolinga tia mutu nyonso à l'aise. Tango zana e aolinga o vivre oyo yo lingi. Donc en général, dans le baquet, azalait bien,
azala rancunier te, même s'il y a un problème à Oloba. Et puis Erwan et Sili, azaki muto kanga kanda te, alingai ba blague mingi, alingai koseka, alingai kozala joyeux. Oh neye moi banda Oloba, j'aime la paix et la tranquillité. C'était ça sa vie. Alingai qui paix, alingai tranquillité. Yango kaka na koki koloba. Merci beaucoup. C'est un moment très... Il y a un groupe théâtral Tapis Rouge, comme on l'a mis à Papa Moutonga. Nae, côté témoignage à Dadi, Oyo, Ndenge Tozava Nago. Tant on a un test en 2004, et pas après ça Dadi. Comme on a Dadi à Mola Rangaï, na test na Salava, tant on a longé, Swabala, à Sali Tapis Rouge. Dans la troisième personne, on a eu un groupe naé, na kutaka Sephora, na président Dadi, na Bayaya, président Yambarengai na Kimia, na Saïki Test en tout cas à Sepelaki Nangai. Donc vendredi na président très bien. Vraiment, président Nego Lingamingi ba blague, Anego Lingamingi Musala, yé abane koloba na groupe ya Tapis Rouge, awezali place. Yako la musala te aiza batu oyo bayebi déjà musala pona Tapis Rouge ezalaki mingi nzonzini vraiment président afungolaki motema na ye ya kosala oyo esengaki asala kati na biso mpe azalaki clair soki tosala mosala mwa eloko eye abandai vraiment kozala ini na biso bana na ye abandai kosola na biso bien avant mpe abanda maladi groupe ça qui lokola bokufa abenga mutonga ndenge za boye tozozo musala za na kimia musala zonga tozo formula chaîne ndenge na uti end na ye masolo vraiment ezoza la bien mais pas si comment na présent malade bandi tout ça vraiment là na eko témoigner en tant que témoin na Tapis Rouge to lembate to continuer toujours émotion ça merci vraiment. Merci, là c'était l'un des artistes du groupe Tapis Rouge dont Dadi Kambala était le président. Au Moni à la Kisibiso, moi côté social, Mami Mazamba de s'apprêter pour la biographie. Troisième intervenant pour le témoignage, voilà Azali Moninga, il y a quartier, il y a Libanda. Donc il vient, Yemoko pour se présenter. Déjà de vie, il est tellement abattu, à ça vraiment pas si ma casse, mais il fera quand même un effort. Il y a qu'on sa témoignage. Merci. Bonjour. Alors on s'est présenté là pour mon nom Richard. Naza ami à Dadi de très longue date. Donc 13, 14 ans. Azalaki penza moninga moko oyo ya lisano. To sali na eba aventure ebele moya ko témoigner na micro a exact. Mais kolobaka ke Dadi azalaki moto moko ya bolingo. Azalaki toujours d'une attitude joyeuse, joviale. Azalaki moutako seka trop. Koko tanana théâtre, azalaki fan ya ebale. Et on disait toujours que non, il y a un jour, on s'arrête dans le théâtre. Et c'est ce qui est arrivé, à compter artiste, à Ebani partout. Donc c'est vraiment une grande perte pour nous, pour moi, pour tous les amis. Pour Azalaki vraiment Ndeko. Vraiment, j'étais très bien accueilli. Attention à ce les Kataza pressés, ce qu'on appelle les gars dit Kambala. Fatima. Pour cela, pendant 2, 3, 4 minutes après Tokabouani. Donc, séparation, vraiment, ils ont vraiment tout le répondre à Bissopé, la Baninga Nyonso. Merci. Là, parce qu'ils ont parlé de ça, lors il y a match, notre tribune était là, ils ont parlé de disparition, il y a David Kabala, et tant qu'une manière, moi, on a monté ma pembe, Ajax. Voilà, nous continuons avec le programme.
Maintenant, nous passons à la biographie. Bonjour. Biographie de Monsieur Dikambala Mayabou Dadi. Nous voici aujourd'hui rassemblés en ce lieu, non pas pour une circonstance heureuse, mais parce que la mort a encore frappé. En effet, depuis le 11 février 2020 à 20h à la clinique Galiema, nous perdions un être cher, très cher, après une intervention chirurgicale, notre frère Dadi Dikambala. Mais qui est Dadi Dikambala? L'être cher que nous pleurons, c'est Monsieur Dikambala Mayabou Aldor Tulien, affectueusement appelé par tous Dadi. Il est le troisième d'une famille de 5 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Ses frères et sœurs sont tous vivants. Il est le fils de Monsieur François Dikambala Kapela et de Madame Anna Kosimatula, décédés tous les deux malheureusement. Dadi est originaire du secteur d'Ongeba, commune de Madimba, province du Congo central. C'était un Moutangu 100%. J'aurais voulu qu'il y ait même une chanson pour rendre grâce à Dieu qui a fait qu'il y ait un Moutangu Dadi Dikambala. Il a fait ses études primaires à l'école Champagnat à Bobokoli, l'étude secondaire à Bumbu pour décrocher son diplôme d'état à Liti Bumbu en électricité. Dadi Dikambala, ayant l'art dans le sang, a changé de parcours pour se distinguer dans la comédie, ce qui lui a valu ces honneurs que nous rendons aujourd'hui. En effet, il a fait ses études dans le groupe Swabala de Siatoula, où il s'est rapidement distingué grâce à ses nombreuses prestations. Entre-temps, il jouait dans les Stars du Rire et son public, reconnaissant pour la maîtrise avec laquelle il jouait et incarnait ses rôles, lui a collé plusieurs surnoms dont Susuki Tomina, Tapis Rouge, Business Yambongo, Vieux Bob, Papa Bio, Mobile Sérieux, Colo YouTube, Moi la maternelle, à double raté, Ligue des champions, il y a Jean, Mobile à moi Simoko, à triche raté, Mon amour, ma voix, Bivungisi et ce que vous connaissez. Dadi a participé à plusieurs reprises dans les regroupements des stars de la comédie appelée Nzonzi. Et ça lui a valu une renommée internationale et de nombreux fans à travers le monde. Ensuite, il avait créé son groupe Tapis Rouge. Nous présentons aussi nos sincères condoléances à ces comédiens-là. Monsieur Dadi Dikambala s'en est allé, mais laisse une veuve, Gisèle, avec 10 enfants, dont le dernier n'a que 9 mois. Que Dieu soit avec nous. Dadi était un semeur de joie. Là où il se trouvait, il y avait de la bonne humeur. Il s'arrangeait pour que les visages puissent sourire. Il exprimait souvent dans ses dires: Eh Bisengwe, j'aime la paix et la tranquillité. Likambola Motote à part Nadia Boulou. C'est vrai, il n'avait pas de problème avec les gens. Tout ça nous manque. À nous, la famille biologique et artistique et les fans. Tu nous manques tellement, Yadadi, si tu savais à quel point tu nous manques. Que dire de plus si ce n'est remercier le bon Dieu
de t'avoir mis sur notre route et nous disons à lui seul soit la gloire. Repose en paix. Merci. Merci. Là, c'était la biographie du... à mon côté, oyemba, alléluia, 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 Yesu, nalingi, alléluia, na Yesu, kolona nga nalingi, nalingi, kolona. Bah informer que maman a quitté Azali gravement jusqu'à présent sur télématé. Nazaki informé mais ngapela ngoto lekela makambo na kufelaki mama na yaki awa na kufelaki mwana nga liboso na yaki susa asafa nazo yawa ezalaka pona makambo fozwa pe temps ngapela bosa na paso ya ngai nakunda bongo to tala makambo wana mususu na yokaki memba moyen ya kosala autre mais ezate po mama kufi mwana kufi loboko moko ezaka pasi président nazali mutu oyo nazwaki ba information nasali pe ba émission bato babengi ngai trop na profiter na suyo boye opemeka ko répondre mokili mobimba oyo bazali causer la réponse na yo président ndenge oye boye eloko nini tokoki kozela parce que oye mpona mwana na yo oyo akufi oyo azobela eloko eza te topesa ngai na yo topesa na nzambe kozela ngai te lokwa mobikisi naza nango te so nazalaki nango nakoloba na memi ye na poto naza nango te toye mpona matanga tokunda tokotala mosusu nsima kozela eloko moko te topesaka espoir mpa ya nzambe mpo soki opesa eliki ya mpa ya moto ozalaka dessus nga mpe nazobundaka na la vie yo mpe oyo kokotia soki totie biso nyonso ekosonga mpe ndeko yango wana loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba